peuple de Dieu nzamba zo lokumu lelo pesi biso opportunité ya koyeba ko sola bien ya programme na biso nzamba pesi biso mikolo yo na pona ko répondre na mutuna oyo frère Lumière Kambulu styliste modéliste asiko tuna soki eza malamu ntango oza na relation obo bandi relation mwasi lokola mobali koloba bale passé na bino oui eza bien koloba bale passé mpo moto ayeba te ke ntango akomprendre ke mpo eza na bato mosusu mingi lelo makambo yango ebeba babomba bale passé moto mosusu omona yango mingi na bana bautaka Congo omona kuna abota ya koto akosi mobali kabota te mwasi mpe mona mobali mpe mona abota mona akosi kabota te ntango bavérité ya koyebanaka epesaka ke ekopesa matata na kati ya relation mais ezalaka malamu moto ayebaka le passé ndenge bandeko mosusu ndenge bazi profane balobaka ke eziba ekufeli eboyi batika bata misika bamela omoni ezalaka malamu te eleki malamu moto ayeba le passé na yo ke le passé tala le passé nange ezalaki boye mais eloko ni mpe eza na désavantage na yango eza na bato mosusu etalaka selon capacité ya moto eza na moto mosusu oyebisi ye vérité ekomi lokola pota na motema na komi kobomba yango ole na kati na ya mwana kino mosi nanga bisenga vérité boye obalanga bisenga vérité ayebaki no te tobanda siko vile na biso ya sika mpo yo atufa tala o bino bokomi bino mibale atala teke le passé do totala siko présent do totala oyo siko bato mosusu akoma lokola kofingila akoma lokola niti akoma na réserve akoma lokola na baréserve ya motu akoma lokola kobangila ye so eza na bato mosusu selon nde nzambe azwila ye eza na bato mosusu omona mobali azwile ta mosusu na boite bato mosusu omona azaki alongola bazeme ebele ntango mobali ayoki yango esali nini ekomi da kobangisa ye oyo namoni mwasisa mobulu or eza bien oyebaka le passé ya motu mpo na kati na yo lobi lango mpo oyoka mpo bato mwa éniction te mpo daso oyokaki yango mais so oyoki na kati na monoko ya bato mosusu na mwasi na oyokaki yango te mpe na mobali oyokaki yango te epesaka mpe lokola mwa elembisaka ebebisaka makambo mais ozala bien ke moto na kati na ye azalaka préparé ntango azolinga do mwasi lokola mobali azalaka préparé na motu mpo ayebaka na kati na motu na motu aza na le passé na ye eza obligatoire eza normal vie ya moto esanga motu aza na le passé na ye ntango oki le passé ya moninga ezala teke ebetisako libanko eza etateke na kati na yo esani epesaka esisa bolingo no non yo tala luka bino bobandi donc eza lokola moto abandi kosala nzela abandi kuna asukisi awa moto mosusu ko abandi yo mpa obandi yo tala pasika yo bandeli kosala nzela na yo ti sika yo komema na kati ya nzela na bino po biloko tomoni yango na église tozalaki na ndeko mwasi moko baki na mobali na ye donc mwasi azalaki na problème ya délivrance moko esenge basi ntango aleki na délivrance ndenge mari de no banda koloba na kati ya nzoto na ye donc mobali na kati na ye ekomaki sujet moko ya kofingela mwasi so yo yango te na kati na mari de no banda koloba mponi amoni le passé ya moninga epai na esali ekomi kofinga moninga oyo ezalaka bongo te donc le passé esala te ebebisaka motu na biso motu nyonso aza na le passé na ye donc eza bien motu fo olobaka le passé mpo te ebebisa te mais eza koloba mpe le passé fo tala motu nini okoloba le passé mpo te lobi nango epesa bino badiscussion te epesa bino mwa incompréhension te donc ezala malamu ke fo moto oyebaka le passé donc na vrai terme eza bien koyeba le passé ke koyeba te mpo lobi nango ozala surpris te eloko ntango moto akoma surpris décourageaka motu donc le passé eza bien mofu oyebaka le passé ya moninga mais ntango mpe moto ozoyeba le passé yeba kosupporte ndeko mobali akomaki na esprit ya koyeba kokritike moninga vis-à-vis ya mari de nu ebimaki ya mari de nu ebimaki na nzoto ya moninga ozomona donc ayebi le passé ya moninga pane ekomi abombisi ekomi sujet moko ya rui na motema na basani aveba kofingela yango moninga alors biloko wana ezalaka malamu te biloko wana sikoyo ntango bile passé moninga eza tokomisa eloko moko boyeke na kati na yo okono bomba mpo te moninga ekoma sujet moko ya koyeba kofingela moninga bible elobi na Romains chapitre 15 verset 1er bino bozwa makasi bondima faiblesse te bato bazala kolemba omoni moto na moto aza le passé ne ezotala selon bato mosusu ntango mosusu le passé ye mabe ntango mosusu esika akolelaki ntango mosusu mwa bapossibilité ezalaki te ou bien entourage ebebisaki bato mosusu ntango mosusu na kati na entourage eseki ebebisa le passé na ye eza normal omoni age to ya puberité eyaka ke bato balekaka yango donc foka nzambe azala donc sans nzambe ezala mwa moke eza très difficile donc moto monaka le passé moko yaka eponi ntango ayebaki na nzambe te donc le passé toujours ya malamu te donc yango ntango oyebi le passé ya moninga eza te eza sujet ya koyeba kodétruire moto botika na ene moko na motema non eza to mpe peso makasi sikoyo ya koyeba koteya ya koyeba sikoyo ndeni ya kotambola moto wana mpo eza na bato mosusu bazalaka mabe na nini désavantage nango eza nini ntango moto ayebi le passé ya moninga ekomi sujet moko abomi na motema ekomi libako na motema na ye akoma na disconversion so ayeba ke azalaki moto ya mobulu ayaki moto ya bagroupe ayaki moto ya mado ekomi na sujet do so amoni ekani disconfiance ekotini bano vivre sous kimia te bakoma kovivre na badisconfiance mponi a partir ya le passé ayokaki ya moninga oyo eza bongo te donc moto tout aza na le passé moto azangi le passé aza te moto aza na le passé na ye
donc po muto uteki likolo ayeka mamuka bante biso tout botami na se awa mutu to azana le passé yango to ba ko supporter tango ki le passé moninga mona ngo normal eza be ko ba le passé moninga bilo ba pe bomba le passé eza malonde po mukolo moninga na ko découvrir le passé na yo ya mabe a kolemba bato mosusu ako supporter ta kolemba bakampe bebe yango ezala malamu koyeba kolobaka le passé na yo po esala le passé nde yango tonga fiti le passé nde yango bongisa présent na yo ozomona to ta mutse bila ke le passé ezaki ya mabe au mote siko ke présent kozala malamu fiti pe ezala malamu mais so siko bobandaki bie bamosusu nde babombaka donc bolingi ekola nano tofanda nano bolingi ekola yango nsima badobimisa mabe wana mutu nde alembaka donc wana bela edémoralisaka mutu akoma démoralise akolemba koma na confiance na yo azasu na confiance na yo te yango ezala malamu de le principe koyeba dongo kopesaka lolenge ozali donc ndenge ozali ndenge omipesa po te moto ayebake no te moto aza bo moto nalingi aza bo relation na otambola otala uti boye ezala malamu kozala na kati na vérité nango otambola na vérité po to abana na nzambe kotambola na vérité eza bien po moto akomprendre ke no moto ngo azolinga aza lolenge boye donc aozala ata yoki lobi nango ke mwa problème aozala ni yo te lobi nango tolanda na nini ma prédication mo boye donc mundele moko bazobenga epa ya camarade ndeza boy namoni mosi no hotel azabise hotel promet atingana biki mosi na sala no hotel yebite mosi na sala no hotel obike abandi ko commenter makamona ndenge moko mabe mais mundela zaki toujours sage habité soki hotel ya wapi soki ya wapi mais soki ka sala no hotel ko compliquer ngate est-ce que ofandi ka pola ndaka mosi na servir ya lokola déjà yebeke mosi na sala no hotel do asala no hotel moya tsa la jouer ça te atabe bisi lokole sani e côté ke bimoni donc mutu ebida le passa moninga bebe ke no mutu asala boloko bomba ki vérité te vérité ne kangolier e bigisiye donc mbele mosi na bol bango kota désormais vis-à-vis le kambo bala yebi déjà ke no mosi na asala ka kuna do ataba pesa ki bafunda ki et c'est toujours pamba ozomona donc yango koyeba vérité et koyeba vérité za ka bien do somme tabile passé ne usunga pote eba epesa kimia na présent epesa be kimia na kata futur yango to ezala malamu to yeba toujours ba le passé et ça bino pe bato boka ba le passé baninga ezala teketika sujet ya libaku na motema etika na sujet ya kolemba ou be sujet ya koboya moninga po ebi le passé non moto to le passé le présent nde to yeba ko bongisa soki ne na présent comment ça azuba mabe wana wana kolemba mbala moko mais soki moto sa bongwe na ye po moto ba changeaka so moto sa bongwani e ozala moke malamu bato mosusu balobaka kutu eza bien kozala moto déjà asali mwa vie ana mwa vie kati na ye omoni ntango asakoli eza passe po lobi akesu na mabe mais moto kati na aza ntango bébé spirituel ou bien azalaki mwa bébé makambo mingi ayebaki te ntango aya kosutuka biloko wana sipesaki bato mosusu mwana moto asakoli mwana mobali be mwana mwasi ntango mosusu aza mpe na kati na parole de dieu moyebi lobi yango asala ko motu likolo po ani makambo wana alekaki na yango te de yango koyeba lepasa ya moninga eza mpena malamu toyeba kobimisa balepase na biso toyokango tosala mpe na kati na kimia yango contribution nazalaki na yango wana nzambe apambola moto nyonso merci à la prochaine.